Baku sound record. Hey! Assigne ma belle! Skelette team make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche Il n'est pas sérieux. Libele kaka ya mwasi za batasi. Ya mibali ekoma koleka. Di, ichu. Déjà suspect yo. Opesa na papier mouchoir. Ça va, ok. C'est bon. Bon, Yango. bino nyonso moto akoloba aza te natioka kaka bato bazolinga kotinda mboko kote na poto basikanga. Bon, chers amis, tozo s'adresse na bandeko nyonso oyo baza na biso na ndenge tozo sala bapréparatif ya ndeko na biso Miraesa oyo atikaki biso oza na Angola oyo ekomi soki 4e réunion mpona koyebisa bino ke tozozwa makambo yango vraiment avec beaucoup de sérieux ezozwa biso temps ebele tozotika bamisala bamakambo ebele mais soki tozoya chaque fois ezali parce que il faut tokumisa ndeko na biso oyo atiki biso yango wana na stade oyo tokomi tout ce qu'on peut vous dire que to maintenir ndenge toyebisaki bino la fois passée bandeko na biso ya Angola bako se charger mpona kozwa corps et puis baye nango na lufu. Et au moment où je vous parle tout cela na bandeko na biso ya lufu programme na bango ya Angola na Luanda balobi que corps ekolongwa jeudi na pokwa ekokoma na lufu vendredi na Tongo. Donc maintenant biso il faut tozwa ba disposition pour que délégation moko ekende na lufu mpona kozwa corps eya awa ndenge toyebisaki bino liboso. Donc matanga okundama ekozala awa. Donc soki corps ekomi awa mbala moko na cinquantenaire nde sikoyo tokotala faisabilité poti sikoyo tokokisi nanu nyonso te tozotala nanu ba moyen tout ça boyebi nécropole kuna ekutaka combien makambo ebele ezosenga mbongo ebele. Alors bato ya DGM oyo baza na lufu service hygiène ezala gendarmerie police bango nyonso basala tout pour que bafacilite biso kuna na niveau ya lufu. Et nous savons que bandeko na biso ya DGM bazalaka très gentil, très compréhensif, donc on peut compter sur eux. Parce que biso nyonso tokoki koya kuna te. Les délégations, il y a 4 ou 5 personnes bakoya kuna pona kozwa corps et puis baya nango awa. Ba moyen nde siko tozoluka. La fois passée, d'ailleurs, tolobaki yango. Tokozongisa sous micro na bandeko na biso ya basi. Bango bayebi batiyo batu ebele bazali bazosala neti kaka babatama. Boko batama te. Bokopera na Miraesa d'une manière ou d'une autre, producteur, manager, soki nini. Boko batama te, mabanga pe eza koya. Botika ko batama, yango na loko ba musu baza un peu distrait, tozolo ba kombo na bango pour que basutuka, ba c'est vrai que je n'ai pas encore fait quelque chose. Le peu, oyo mutu na mutu akopesa, yango nde ko permettre biso tosala matanga na ndenge tozo kanisela ngo. Alors sans plus tarder, mais déjà on remercie, hein. D'ailleurs, Bakolo Belango tout à l'heure, Awa, moi c'est un de Konabiso. Moi c'est Diego Musique. Nani? Ivi. Ah, Maman Ivi. Matondo. Yonde Mutu, Diego Musique. Yonde Mutu, Betting Ngonga Liboso. Évidemment, ils ont le premier thé au deuxième. Mais, l'ami Balé, Nani? Ah, José Toumba. Donc, ils ont débattu à Liboso. Allez, Bolanda, ça va nous faire plaisir.
pas seulement plaisir, mais ça va nous dépanner et aider biso pour que matanga ndeko na biso et le kamalam. Alors maman, yo soko linga loba, bonsoir maman kuna. OK. Si vous pouvez la micro, la bazala basite na bango oyo bazolanda na baréunion na biso yango naloba bayebisa bakolo bachaine na bango bacontribue ata na 50% parce que biloko biso tokosala tokokoya mpe bakamere ko tokokoya mpe site moko ezwa makambo na biso mais tootika yango parce que baza bandeko na biso bakota me basunga mpe biso balingi kosunga biso te kosoutenir biso te eloko ngai na ngai nalobaka yango wana tande bawela kokota mbango awa toza bacomédien combien mais ça va causer maleki soki biso ta combien de caméras ça 8 caméras bas attendre mitema malamu. C'est vrai na bandeko na biso ya awa na ya poto totika kozala mitema ya congolais ya hypocrite là biso pe ka mola ba chef ba chaîne ba pesi ba on ba boyi ba ba pesa on te on a lobi bo longo la mote boko cha madoba chaîne soko pesi obengi mwasi moko mama moko natindaki okata te s'il vous plaît bayoka ngo bien parce que bino soko kati tokokangama na bino mais soko botiki bango bayoki et puis bakotinda et puis hein sauf Pichu na Amira nde bino il faut bopesa na Amira kiam mama nani mama fille yaka yaka micro et puis ça awa place bien yaka nazo Melissa yaka ba Melissa oui ngana ingaita na pe na lakisa officiellement mon ya Ivi Matondo moi c'est de homicide merci beaucoup ndenge ka tolobaka loboko oyo epesaka elalaka nzala te bakokata yango te don nzambe alola azongisa ebele esika euti po eza na bandeko ebele oyo baotala biso awa batrabaya na mira esa baviva na mira esa balia esika moko basali geste oyo bino bosali totala mokie te totala ebele te totala kaka geste biso tolobaka kaka ke eloko ya mokie yango nde ekotaka na liso eza na baproducteur ebele na minute oyo bango nyonso babatami na se ya mesa ntango Sephora azotanga bakombo na bango soki ezalaki ke boza sûr ke so tozalaki na ntango ya CD eke Mireille akufi na ntango ya CD producteur akocontribue te tonga tosala nao ndeni me na minute bobosani nyonso ke botravaille na Mireille asala mosala na ye c'est vrai bofuta ye mais reconnaissance ya mosala na ye ata na suka na mokolo mosusu kokutana te ayebisa opianga mai somelanga jus mais toyebi so kaka contribue ata mokie mpona liwa ya Mireille to mpona kolongola nzoto ne kuna eya awa mpe badepense eza ebele merci beaucoup na Ivi Matondo madame Adiego Musique nzambe alola pambola il faut dire le comédien bakangi maboko te parce que les gens pensent que bacomédien bakangi maboko oui le comédien également bazocontribue namonaki bacommentaire ebele bandeko bazoloba bacomédien na vantar nyonso bosalaka bozala na bino na mbongo te wi tozalaka na mbongo te biso ozalaka na mbongo te so bamoni comédien aye liboso na yo azolakisaka aza na mbongo ebele azosalela ata mosu age na ye to azosalela ayebi nini aosala biso toza bacomédien tointerprétaka role nyonso so babi na ngai nazala kisengi bubu aza nazala je kisengi yo si omona kisengi ya mbongo ate soki balobi na ngai nazala domestique epai ya papa masumu nakozala domestique sokutana na domestique ya mbongo ate donc biso tolaka na mbongo te tolobaki mpe teke il faut kaka bopesa biso tolobaki moto oyo atutisami oyo areconnaître mosala oyo Mireille asala nde tolobaki asunga biso soki bacomédie baza na mbongo na bango mais moto akoza na mbongo eza na saki na ye na poche na ye po abimisa fo aza na volonté ti bongo te soki abimisi te biso tokosalela ngo mambo ya Mireille ndeni yango lokola tomoni ke bandeko mosusu baozwa kiloko bimisa nde toyi liboso na bino tosali mabe oyo atutisami sunga biso tokontinue kosala mambo ya Mireille merci
Bon, Il faut moi essayer. yo kaka motion. Bozela bato ya Angola bango. Oui, bonsoir. Ah non, non, tika makambo ebele. Oui. Oui. Lufu et puis biso tozwa charge ba makambo nyonso awa. Oui. Oui. Ça va, na yoki yo, mais ndengaka na lobi na yo ke biso topesi ata mot d'ordre moko te ya cercueil. Biso makambo wana tokoti yango tokorelance yo après po toza na réunion. Oyo nani, comment il s'appelle, décor, nani, décor. Lui, il fabrique des cercueils. Et à ça, il cercueil. La sollicité qui est. Alors, il y a solo na bango. Pour y a son cercueil, pas na y après ça, va pris à C. Mais c'est quoi on a commis bazo welana bazo linga et puis ba panzi sango kuna ke ngai
napesi ordre baluka soki cercueil moko soki ya ndenge nini wapi biso tolobi kaka charge eza ebino na epai na bino bomema nde nzoto awa tokoti atake oyo soki baya nango na avion soki na nini tolobi makambo wana te. Alors namoni bango baza na conflit entre moto asalaka bacercueil na bango mais tokota makambo na bango te tokota makambo na bango te totika bango nous l'essentiel est que le corps arrive. Dossier de corps, voilà. Boye azaka mo musika me yelo kola te kaka asala na bango na sala neti kaka ya swana ba bon andeko olobaki na mpe mama le kote na ya melina libéré. Maman le côté oui. Occasion unique. Merci pour la parole. Il faut essayer de dans le bas. Et ça, il faut un comédien. Tu es pas quitté. Et puis, bien, il ça. Et puis, par la grâce de Dieu, va confirmer biso et ça pour rien. C'est-à-dire, premier niveau, il y a un autre commis déjà. Tu commis dans la deuxième étape. Étape globale, le port de Zara Polélé, liste de Zara Polélé, tout ça pour ça, il y a ma cotisation. Au moins, ça a besoin de mon anaté. La cotisation na yo et ko sunga. Na pesa que nos thèmes sont bons dans la boîte, pas mon ayo zo tambola na bilo nini. To kunda mutu pesa honneur ya mira esa. Au moins dans le bana mimi na biso ba comédie to mesana. Pour ne ma vie à l'odeur. Comédie ça la kana salaire te. Salaire ezaka ba fan na bato bayokela biso mawa na biso moko ndenge tomikundela siko moninga yo ya kufi tozobelela tozotambola tolala pongi te po omoni so tokunde kimi ekota na mitema nde lokola akunda bino otema kaka ezoswa biso po mika sata azalaki na mabe azalaki mpe na bolamu na ye eza teka tokondane ye tolinga deja topardone ye tofungola mitema po toza na bambongo toza na mwa possibilité totia bacotisation po etokunda moninga na biso tokanga mitema te nalingaka bino mingi. I love you, stand up you. Bon nayansi makambo lobi eza pe exact po soki otali ba réseaux sociaux bamosusu olie de contribuer bazobimisa mabe mutu asala mowe asala o d'ailleurs kutu ye kutu boye d'ailleurs kutu ye mais mutu soki akufi déjà c'est fini pourquoi continue kokanga motema tofongola mitema tobosana parce que mutu nyonso aza faillible nakanisi c'est ça qu'on pouvait dire. Il y a une question oui des propositions na qui n'a proposé bino pour na yoki awa tambolobi pour la délégation. À chaque fois, nous avons toujours presque pembe na bino. On a proposé bino. Nzambe alingaka mutu so aza na pasi basalisa baninga biso ba comédien tango tokoma so babandi kofuta biso bareconnaître biso telete komi kofuta biso jamais tokoleka boye tobanda kosenga bosunga biso bokundela biso moto songolo fakala soki tozosenga boye po tozwaka salaire te tozosa mosala ya kosekisa bino ya koteya bino nde tofutama te siko ntango tokoyeli likambo moto apola tokoyoka soni te mpo babi senga bakopesa yango biso tozosenga eza verse Matthieu 7:7 siko mpona bino soki bato bakokritike biso nzambe alimbisa bango nde bao bayokela biso mawa batinda lisungi etango otamba mo gouvernement ske tomonaka na matanga nyonso soki moko na bino akufi bosaka ba démarche ya na niveau gouvernement po ba gouvernement na peste est-ce que bino boyaki vers gouvernement na biso comme d'habitude bosalaka question wana eko moto akoki korépondre yango papa biso papa masumu oyo na ndenge nayebi papa masumu ayaki tozalaki kaka awa na réunion alobaki boye lokola ebembe wumelaka na ngola te tosala deja nokinoki mpo koro ekoma awa ntango ekomi awa eza mboka na biso moko soki atosali 1 mois na ngongo biso tokoki kokotisa mpe mokanda na gouvernement mpo ntango gouvernement biso nyonso nde eza internet bazolanda balandaka makasi koleka kuta bapublike mosusu gouvernement yo lekaka na télévision ekretien gouvernement oma nde baotombola likolo nde bazolanda
bazolanda bazoyoka vraiment nde tozolela te kobanda na mokonzi na biso ya mboka papa Fati na madame mama Denise na mama Olive comme d'habitude ndenge amesana kosunga biso mama kokanga motema te koyoka mpe biyokayoka te kobanda bango nyonso wana bayebi te mire mosusu tokoza limite tete basungi biso te mpo ebembe komi nao te bakosunga biso bakosunga biso vraiment nayebi bazalaka neti mama Denise na mama Olive bazalaka bamama moko boboto bakosunga biso toyebi te bakosunga Irène Bouiboui vous allez ancienne na musala o ya théâtre na banzonzi tomona musala banda ba cassette ti boye na ba CD lelo to komi na niveau ya YouTube musala ki pe na ba producteur o musana ba musala mais na lisolo sur les canazo ka komba producteur qu'est-ce qui se passe au juste non baloba muta bomba mi alekio maele ya solo ba producteur na biso presque o nyonso ba travailler na Miraesa o ba travailler na biso ensemble donc tout court o ba travailler na biso nyonso ba yoka na bango ba yoka me ba opesa na bango po eza na bato moko pe déjà ba bandi déjà ko pesa ba contribution na bango baza pe bato eza likambo ekomela bango briske lem seza mutu mususu pa mi bongisa aluka nini oyo ya kokosala mais la monique ba producteur ba ko réagir na ba mais d'habitude vous salaka makambo na bino vous accompagner na presse on a kokende aux accords ya mélodie est-ce que vous associez presse parce que tu dis que presse partout à la pardon s'il vous plaît mais Amiraesa vous comprendre et Amiraesa est-ce que vous associez presse moni problème ezawa na moni to travailler associé na presse ndongo lobby même elo mo ya mabe na ebité on na bwebi na omona bino ba presse boni mo soutenir biso te bino boyaka ka pa na biso pona ko so juste image o tika la ketala bino te mais eza problème te ba ya moko peneti kombo na miracle amvule miracle ezalaka mais abatu so neti bapitu mvwama ba prince Luamba banani ba prince Luamba ezakate pitu mvwama ezate ba prince Luamba ezate neti nushka télévision nushka nani ndoko na biso ya asa nani sasa neti basasa ba irano tino siboko contribuer ça la bien moni yanga na ka passe pour ani ne bato baloba ke oh boya ba comédien bosana na bino elo wandeke swanga bosana na bino na mbongo te boyebi ke tozala mboyo te me bokabela biso ndeni musapi moko esukola elongi te soki ezalaki ke moto amikundamaka ye moko obe bakundaka bebe pa mutu moko lisese oka oyo balobaka ke musapi moko esukolaka elongi te seke balongola lisese yango yalongola sens te wi matanga bakunda yango mutu nyonso mutu te omona aa na mbongo me nalenga likambo asosiaka bato donc tosengaka aide parce que fo tosengaka mpo toza bato nzambe ayebi ntina bino boyeba biso po era likambo ifo bino mpe kaka bosunga biso ezalaka bo po biso mo mpe nde toza boye tozalaka mpe na era makambo ya ndeya mpe ya mosala oyo ya bato mosusu tosungaka mpe kaka toyedana kaka koma so basungi biso baede biso esala biso bien omoni na ba organisation nyonso tomonaka bino bamama bosalaka organisation moko ya bino bamama bosala komona botelami babaso mama telami likambo nyonso simbaka parce que bino bamama osangani mpe mpona peut-être kobeta baporte nde bobeta baporte comme d'habitude mais oui tosala yango bozwa suite soko reye lokwa bino bozangaka te borataka te bino bata miso le corps reya le tosala sous réunion bokomona yango kaka te makambo na esili te makambo na esili te mpo ani babare omoni nzambe lokwa te mamuta suka yala bato mpe batelemaka muta suka na bamakambo baozala bakointervenir ka mokola suka bomona kaka donc omoni na makambo ya Mireille naondima na nzambe oyo akela biso oyo akela Mireille osi molimo ya Mireille makambo oyo eleka bien en tout cas eleka nango bien kota koya oui ça va bacomédien baotiana bango totika yo bato baretenir nini mpona organisation ya Miraesa na minito na minito bon nasi nyonso déjà papa Masumu alobaki président Masumu alobaki nyonso
po biso tona biso bambolombolo bakonzi na biso baza likolo na biso balobaki eza masuku déjà ça lobai nyonso bozwaki yango mama na biso alinga alobaki yango vraiment na féliciter pardon na yebi kotunga question mosusu mena ba mosusu na féliciter mama linga fona loba onka po mama na marqué motema nanga na yebi ke déjà ke a marqué motema na moi mama linga banda makambo ezala mama linga azala na biso aza mama mo ba mama tona ba mama ebele tona ba mama ebele mais na minute banda makambo ne kwetu zaka na mama moko bayaka bayaka ko te ngala ba nesko na makambo ya na ba makambo na ba po te na la ferma ma boli to zane mais te na bina féliciter mama linga potala ba mama ebele toza ba mama ebele kasi na bina mona te yo te kama boli mo kama boli ya na lobi kasi ti non en tout cas mama linga nzamba pambola mama na et puis aza vie moulai atika kabiso te et puis atika biso te nous sommes réunion nous sommes film de bozaka bozoai bomona kai azala donc bon suite et puis ça m'a calé na réunion mususu to ya suka bozoka suite ça m'a réunion Merci beaucoup. mais bien peu prêter ça beaucoup contribuer nous profitons pour lancer le message d'abord notre ministre de l'Intérieur le VPM Maola Labiso nous avons été en contact là va faciliter les tâches le proposition à DGM allez ça déjà ngonga que les comédiens ba ozala kuna na lofu on a récupérer corps ya ndeko na ba vous savez la manière dont nous sommes en train de souffrir pour rapatrier corps ce que c'est ba l'homme sokuna ba faciliter biso yango ba exonérer biso le mot qui convient pour tous corps on la facilité puis un accord ya ndeko na biso awa donc service à hygiène deuxième on sera là-bas pour faciliter le sautage, pour te rapatrier. Dès que commis, on pense que comme à vendredi, dès que commis, directement au Leki Awa. Là-bas, des commissions de loin ou des pays qui vont assister. En tout cas, ça sera toujours une bonne chose. Les survivants, vous regardez ni comme souvenir la Moussala? Non. Ça fait longtemps on a banda que ça à Moussala. Banda, CD, lorsque elle jouait de l'autre côté, de l'autre côté, tout ça beaucoup dans la scène. J'ai pas vraiment beaucoup de témoignages pour elle. Hein? Mais je sais de voir là, il y a pour ça là, parce qu'il y a tant des artistes comme elle. Bakangi artiste parce qu'il tournait. Bakangi artiste au moins il y a la vie là où était. Il y a gata par réunion, il y a bipété. Bakangi artiste. Problème est problème. Le artiste, il y a bino bolingate image, na bino dignité artiste pour y bon. On n'a pas de choix. Mais au moins les gens doivent savoir. On se réunit pas seulement parce qu'il y a des. On se réunit pour des activités. D'abord, objectif la mission, c'est bien-être des artistes, de défendre l'intérêt à Moussa Nabiso. Chaque fois nous organisons des ateliers à formation. Nous organisons des activités belées pour les artistes comme elle. Mais la presse à l'Inaraming, s'il y a des ateliers, même vous la presse, vous ne venez pas. Yo, vous avez peut-être barrage. Mais le matin, il y a des belés, il y a des médias, les gens pensent que tout le monde se réunit quand il y a des. Alors que nous organisons des activités ébélées. Dernièrement, lorsque nous étions allés à l'Assemblée nationale, pour la connaissance un peu loi sur la statue d'artiste. La presse m'a yacaté, mais la moi comme il parlait misato, on dit ça on pense à malamu mais na ka oya matanga na baté, on y a qu'à épelé, ça 8 caméras. Vous voyez, ça 8 caméras. Pas de bon aga sous matanga zali mais alors que c'est pas ça donc moi je profite quand même de ma condoléance à honorable Christelle Vwanga. Nous avons vraiment avec le général de l'Ochinyama, l'honorable Francis Chibalabala, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons ma condoléance vraiment avec cœur. Voilà. Merci. Na Bosobolo, na immeuble ya Major Oyo surtout azali producteur ya ba comédien abanda musalo banda kala. Ba comédien bazo ko sangana awa eta rien que pona ko sala ba préparatif ya ba obsèque ya Miraïsa ba confirmer biso que ni ko Miraïsa ekoya jeudi
Voilà pourquoi toujours qu'on récolte toujours bah information il y a Miraessa surtout pour les témoignages. Puis kozaki na Angola bomela ki makasi na Miraessa. Dites-nous un peu. On a ba problème kozo le ka Miraessa. Batu musu ba Miraessa kufi attention. Batu musu ba Miraessa zalaki muninga la betaki mosinzo. Batu musu ba lobi que non Miraessa ezalaki parce que azamu tuwa tanga kama kama mutema. Dites-nous un peu s'il vous plaît. Donc eloko bombe ezati po ata to bombi yango de chez Olobama. Loko ezolobama ezaki problème ya tension oui. Koyoka message ya likambo oyo ya mosinzo oyo yango esali ke Miraessa sala crise wana e matsaye sucre memeti na liwa. Donc bato baloba te ke poto lobaka eza pete ke tozo fonder likambo non toza na passe nano ya ko perdre ye. Donc ceux qui ont un problème wana te et retonga to zana Miraessa po azana no gêne afala sa no makambo ebele yango na mokifu to tambola nano e malamu oyeba ke o aza mutu nanga na sala e mabete ko sala na mabeta la sort lelo donc na passe vraiment donc on ka pe ko beta ka lisolo ngo ezo sa na biso ba misusu nyoso o somo na passe pe musu ngo lia o kanisi. Pourquoi comme ça donc et puis ça m'a passé ma casse. C'est que par rapport au masolo au monde que bato musu ba vous bazo confirmer mon kibalo ba que non vous les acteurs comédiens bolinganité bato zo ko ba ke bino ata moi c'est mobala muninga to moi ça muninga boza petit wana ya kolingana ka ya kosala ka baninga mabe pona Miraessa eloko nyeleka ki pona me ko expliquer biso. Non problème o eleka ki na ko banana boke ndelobi biso ba artiste to sala makambo diso ya mosinzo ou to sala na muninga mabe eza na mutu nyonso te asala ka muninga mabe totala pe mitema neti mitema nanga au depuis pe na banda carrière nanga non na sala ba jara ba biloko te ke mobala muninga na muninga to zaki na ebi apona sala makambo non problème vraiment eza que sans tonton mon aki camarade to eba na mitema te voir même les qui ont des kobobote mne famille moko yeba pe mutema na eti ye problème est quoi ya que Miraessa muninga na biso ye pe la fille question aza muninga na biso so ki pire na bango koma kinde makasi mingi o muninga za kapeso ye na ndako ya Miraessa akuti lamba alati bilamba Miraessa akuti biloko na nzunga fongoli ati biloko allié. Donc c'est-à-dire famille moko en dehors ya misala nde tosala ki na Kinshasa nde toyeko kende Luanda wana tokomaki déjà famille. Sikoyo soki muninga ata mobali na ye a changé ndako apesi bozwi yoko ya kokota na kara muninga pona nini eza lokuta te eza mamba solo bolimbisanga bandeko eza na bato mosusu oyo peut-être baza na ba audio baondima likambo te po ye paso se défendre ezaki bongo te ezongisa boye te mais non eza na bato ebele oyo bayebi likambo yango ezalaki bongo so tokoma oloba boye tooseka te toyoka mpasi po obomi deja moto akoti na sa mabele carrément na biso tosala mosala oyo baoloba nini bino bozalaka bongo donc motu moko bandi bofingisa no bato nyonso mpona makambo oyo osali réalité la fille ya question aza moninga na biso mpe abandaka na mobali avant na 2013 babandaka na bango bolingo na mobali wana ye mpe na Miraessa bazalaki nanu baami te baye kosalaki amitié na bango na Luanda les deux filles là bayesaki camarade na bango na Luanda sikoyo ntango ozalaki mobala moninga kala sikoyo lelo oyo ntango moninga bazwani na mobali na ye na 2019 ye po yebi yango si longtemps mpana ozalaki na 2013 ozongele pourquoi po elekeleka yo pokoma deja na motu mosusu lo efe ya kozongela wana tala siko esika tokoma. En tout cas bafani na biso bato bozolanda biso tokalfiaka motu nyonso te na likambo erreur o moninga asali ale biso nyonso tokoma tolata salite wana na protocole wana neti nga vraimen naza vraimen monde à part mise en part na kati ya makambo oyo mais toza lelo ka akize lokwa tozalaki bacamarade biso nyonso
tokomi kaka tofundami tosambwisami tozosambwisa baninga mais ngai na osambwa te nazoba vérité na likambo oyo elekaki na lobi loba kaka po toti réunion baton mpe peut-être temps vraiment ya kosolola makasi eza vraiment te na bino mais oyo na lobi ya moke eza yango wana merci ko nde toyoki mpe na barecherche na biso ke na délégation au corps bato baotika corps na Congo awa la personne en question ye pas koya si c'est vrai que ye pe aye aye ko la pe moninga na ye la Bible il faut pardonner hein wana imita oya mwasi to mobali yo zo ba sur moi c'est moninga yo moninga oya ah te point biso de que non ye pas dit karoya de na ta délégation aya le moninga na ye aya micro exact to solaka bo tuna biso binga pe na otuna bino ayaki to ayaki si ça veut dire c'est cause soka ye omoni na minute pour mezani bakomo kize liwa eza ministère caché eza makambo nzambe nzambe so alingi mutu akokufa so nzambe aboyi mutu wana kufa akokufa te omoni na minute liwa ye bakize nde ye mutu abomi ozalaki na kikamarade makasi na moninga otraye moninga na mobali na ye donc obomi soki na ona lwanda batie mal à l'aise aza na ndako te ebongo siko na Kinshasa bilibi otie mal à l'aise na Kinshasa te nga na otie mal à l'aise te soki namoni lipasa aza na tobenga na nga kutunga na ye mapasa so namoni lipasa en tout cas na kolobela ye vraiment ya kolobela ya koloba pourquoi osalaki bongo mena menacé na sala boye kanda na ngai eza ya mutu nyonso te abo loba biso so malala ya ma epola to sala makambo wana na bebisi lala tout moko so bokomo kize biso bokomo loba na biso ona ye mais au finish kotala pena boye bozana ba preuve moko te kezali ye parce qu'il passe en famille na ye hein fais gaffe à la famille na ye pour faire beaucoup d'attention ba propos na bino po ye famille ba yoka ke botanga commande ko na ye si na bémission sur de toyoki au moins quelque part ils appellent bien te c'est quoi famille na ye ata lelo o bazu mutu moko ba menye na tribunal ba komosa ba preuve ba audio o ils a circulé déjà ba kombo na biso na mingongo na biso eza na kati ba audio wana pe la personne oyo ayebi makambo oyo akokita sur le terrain alobi boye preuve wana mais toutefois l'état a qui par makambo mais faut faire gaffe pour ça beaucoup d'attention de propos na bino hein bon c'est comme makambo l'état aya biso nyonso oyo amoni akofunda tokoma na l'état tokika na l'état oto samba to monoko samba ebandaki nini to expliquer ye expliquer biso peut expliquer faut ye moko famille te ye moko famille te c'est likambo te famille oyo akoyoka bato soki pena mutu wana za mutu akokize ndeko ne kaka ndeko na biso osali mabe apreveza ata bakangisi biso letango ayoka mutu fa yoka yo ayoka tosambaka plusieurs fois na kozonga na bureau ya leta na samba na kolobaka nini naloba ndenge ezalaki po soki toza 10 biso nyonso 9 tokosela mutu moko likambo tokoseli ete bino boyoki yango deja yango bootuna ese biso tobeteli bino boyoki yoki yango bokomotuna biso siko po tobima lokuta te no te ezalaki boye te ezalaki boye ezalaki boye yango to expliquer leta eza pomme te leta ya mutu tosamba. Ok, merci beaucoup. Hey! Assis de ma mère! Squelette et make-up! Où est-ce